Royaume Baobab. Africain, insecte, africain, 100 ans, africain, insecte, africain, Tubunga kitango mulai, tonyoko mitango mulai, tobeta mitango mulai, boumba umbe tango mulai, mwana, yoka, ndego, yoka, mfangi, yoka, africain, yoka. Mondela kanga biso na 1491. Et c'est là que je vis en 1921. Les lots ont commis en 2021. Si les lots mental biso c'est en 1921. Bango balingi ko tikote, bango balingi ko kendete, bango balingi ko bimate, yango balingi oyebate. Mwana, yoka, ndeko, yoka, mpangi, yoka, africain, yoka. Soki to sali makasite, mondela ko bima l'Afrique te. Soki o tubi SNDT, lianze ko bima na nzoto te. To telema la mabe, to sois conscience, to telema, to boya bo umbango. Moni tena pek sérieux église, mon angam ko mabe. Eh, ma pasteur. Ba actuellement sur qui non ça pour la bien la séminaire. Non, tika lo sang mo sunti. Papa. Faut ngala zo condamner, on a condamné penza grave na makambo, eza sengoya. Eh, ma pasteur, ko potanga buzo bate. Na hotel mso na kiti nango bimokende. Oh, ngoya. Na hotel misayo. Ah potanga buzo bate ndongo na potanga buzo ba. Bolingi dali sanga ba jeter. Ko sanga ba jeter. Yo mo lokola Regina sala ki buzo ba na mobali na yo, kasi to ndenge moko. Ngana Mario mbana nga bala nga pesa nga valeur. Na tosa ka na sala oya lobaka. Na bima libanda te na ngumba te. Conseiller Regina Zanan. Nazala ka chelte. Maman pasteur, Maman au nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus. T'es papa. Non, non, papa. C'est bon. Bandale longa na nga fomela ke sambela tanga fufamu. Ngai non. Naka fufamu. Bala o papa telema. Telema manda ngakende. Nga fomela ke ngako kende fufamu. Olo vaya lo bien así. Kipa. Kipa kama na deni. Nade. Napisu na kuto boy. Omuno sana. Na kuna poso mona na ngona ndaku na ngati. Na za poso mona utuma kama sana osepela na ngana ngote. Kipa na seni. Bakubukune ana kuti no kuna bandi ko expliquer kipa. Bandi de ko tomboka de bo isa nini. Lobali kambo yeli. O lobali kambo kando poso temo lobali kambo oza ngo posa après. Sobo bimoke. Kipa ilo ni na sali. Otuna no sali. O baby si réputation basi mabala. Oyebite. O sali kinduma na kata ndako alibala. Otuna no sali. Ngana sepela na o. Kipa, ikumne yeli yamona puto solo la. Mais yoko miko chauffeur boino kuna betelo ateli solo ti, tout ça qui na matunguna na comprendre que tata faire mettre donc ba prier kanye na kina yo matungula sili ka benga ni ngai. Yo na ipo na usuna na ata ini semaine ata chou. Nga na ko yambo na ndaku na ngate. Mona ndaku na nga o vanda te.
ovanda te monengo kosa matungula yaki deja na ndaku nanga ayako yek sasenga kanaki yona dadi na kikoso kiba matungula utia matungula ayaki ayaki awa tanga ye ayako kuta na ma pasteur na kati ndaku amena seme ma pasteur amanke na mbana nga respect bona buzoba oyo salaki kipa papa kini makasi bikoni ndumba o mta yesu aye aluka pesa ovanda na ndaku nanga obalukela mbana nga popile bozala baje wana na famille na bino papa tika ko bona baje na famille na bino lokwa leki na ko détruire libota na yo yango yo po ye po bebisa fwena yeya okoka te pana ngo okoka te papa bima kende tena pesa mkomisi pourquoi mamba so ndumbati moi si libala on vient pas pasteur ana matumo leki na santé aleki na nyoso na mbongo siko ola nini kuna ki soni siko tela ndongo komini ali ozo place ya rola na ndako o epale même ngai so la pesa rola même nzambe ako sepela ngai mama ozo ko na tourser mabe mama baluka mama soni baluko ke pa ngo vanda to baluka mo bananga okomisa mobali nanga mobali na yo moni fino wa balabala nga na okokango te nga na mesa ngo vanda bala na mbala nga to mesa na bongo bima no kende mama bima ko bima Regina bima nini kende boni boyeko ba jeune ntuke toso yo pe oza cause makamona nde oui soko peke conseil de mais ana c'est tout vérité conseil ma benga na pesa parce que conseil bien pour les qui na ndoki arrête de truc libala ye bena kindumba na ye a baby etelinga kutute tant de ligne qui no ozaki boité depuis continue ndako o changer comportement na yo donc là c'est tout fait que oyo zalaka Nengo midaki na oliki ya toujours déjà mwatango nzo na esika batu bavandi esingaka bayeba na bizaleli na mobimba na yango pe ba principe tango mwasi ayebi principe ya mobali pa yebi lolenge mwasi alingelaka na oliki ya foyer wana to bolingo wana ekotambola na bakokoso te awa ndenge olinganga to lolengo toza tata na mingwa nga naza vutuka c'est-à-dire moto na zongeli lolenge ezaleli ya bokoko na biso to pe bongo ezaleli ya tata mokili na nzela ya walongo fulke mbango eza na ba principe belé o esengaka to respecter obino bana basi ndenge boza bongo boza na ba mwa makambo ebele o esalaka ke osali yango mepesi kokoso epa ya mobali. Par exemple mwana mwasi soko za na ba période to katisi okoki te kolamba biloko po bando yaki nano tali singa te ke papa lelo na kolamba te pona boye bose ko yebi yango te na koti ko bongo te soki okomi na ba période na yo 3 jours bosala wana to 4 jours ko kolamba biloko te o ngana kolia. Donc dès que ka kolambi ngana lié ezalo ko koti singa libosoto moko na kozanga koyeba na yo mena acte posé oyo sali e kosenga soki omoni déjà ba période to date na yo tali singa en tout cas papa ndenge naza boye na moni ngamona oyeba en plus nazala na zupe mota na vie ya célibataire na ebine balora fufu nyonso wana eza mabete ya mibale mwasi azalaka soumise liboso ya mobali eza na eloko moko te o nga na koloba na yo osala oboya na forme nyonso po na koloba na yo nengo midaki kisali eloko boye yobi nde na moni lango esimba te wana na bososoli na yo mais na bososolo nga na tindeli yo oyebi te sala ngonano soki boti mabe okotalisa nga papa nasala eka meta résultat na mbala sima ekozala kokoso te mais soki osali kaka te ebimbala moko manque ya respect. Donc biloko wana nyonso il faut to respecter yango po toza na mokili ya mosuni na niveau nazaleli na religion ekozala malamu yo mwasi na nga to nengwa otombola nga po fierité na nga ekobandela nanu awa na ndako bisika nazobimela na koliki ezolandanga malamu matondo mingi ya mibale bolimbisi ya misatu oyo ebomaka bafuaye to ezoboma bafuaye ti lelo eza zuwa mwana mwasi soko oti zuwa liboso yebaka ke bomoi ya bolingo na bino ekobomela te mobali abimaki ayaka 19h 20h
20h ka ko moninga te mbala moko c'est que akei na ye kuna pa basi mususu ni nezolakisa ki ndenge na ye 20h nanu te na ndaku na kepa basi mususu autant mususu na ngina zonga na ndaku 20h mais na moni bo na zampiaka te na le kana open ingénieur ka ke ya ata mususu na rozo ata mo $20 to $10 oyo osala ki na tikelo lobby mais yo okanisa ki déjà mabe na l'équipe ingénieur ka ke ya pesinga $20 na komi na ndaku 22h yo bandi ko tomboka est-ce que na roza na courage ya ko tikelo mbongo na uti kozo na reliquia et gozalati po ezalati babiloko wana il faut kolongola zuwa biso na kiboyindo na biso kibombande ezalakati mais kimosungi nde ezalaka na bimi mais namoni toile ya nengwa moko boto fille moko isepelisinga par rapport ba capacité to qualité na moni lié na oyo otaliso nengwa midaki na monaki nengwa moko na sepelaki na ye et kozala malamu na bakisa ye boko mami bale yo nyonga te soka onyongi obomi lipamboli otata mokela tela bino banengo matondo mingi pape kosenga na mona yo potala ye otala ba critère na ye lolenge na ye soki osepeli papa na sepeli tozala na ye wana aza mbanda na yo te makozala mosungi nalobi teke nazolinga me nazolendisa yo po ntango mosusu lobi to nsima ya lobi soki makambo wana oyebika te mobali nanga deja yebisanga na kiboyindo na biso na kibotata mokeli to na kibonzambe polygamie eza permis makambo na bino eza makasi ozela mbana nga kokana kokabula mobali te okoka kokabula mobali te nalobi teke bokokatanga katikati ya zuo te bomoni biloko mosusu bon eza foti na yo te mpo okoli na lolenge oyo okoleli kibombanda ezalaka mobali ya Regina na ngai mobali na yo nde tokobenga na bambanda mwasi ya grand frère na nga na yo nde bokobenga na bambanda mais oyo mwasi onga na kolinga to na kobakisela yo aza mbanda na yo te aza mosungi na yo edérange makanisi na yo munu opesanga 20 000 ekiti bolingo ekiti nyonso ekite po esenga okabula nyonso parle yazwaka nga mpe nazo bongo nengwa midaki soki mwasi wana oya aye na mapamboli makabo oyo aza nango ematisi su niveau na nga na bandeko kotikela yo $20 mais mapamboli oyo aye nango nakomotikela $100 bongo aza lipamboli te bon ekozala malembe tolobi teke tokolinga kaka lelo bino boza na lipamboli ntango mosusu bino boza na lipamboli ya kobota ntango mosusu bino boza na lipamboli ya kobenda bato pene na biso mais ye akoya na lipamboli ntango mosusu ya mbongo ye akoya na lipamboli ntango mosusu ya barelation mpe bongo na bongo donc mapamboli eza na bokeseni lolenge wana mais tozobeta masolo teke nazolinga mwasi lelo tolobi te wana totalisi mpo omiyebela lolenge ya ezaleli po ata na bible outa mpe christianisme Jacob abota na 4 basi roi Salomon kutu 1000 femmes ndenge toyokelaka Abraham 2 basi donc ba homme de Dieu nyonso babimaki na babasi to bazaki na babasi mibale misatu ndezolakisa kibotata mokeli non ke baventurier bapasteur bayosala babuzoba te polygamie eza mabe aza na mwasi na ndako me bamakango ebele po soki totie polygamie te nengwa midaki kindumba na mokili na biso esila te pourcentage ya biso bana mibali si 100% ya bato toza 100% biso tozalaka moke bana mibali toza 40 par exemple bino 60 soki nengwa midaki alobi ki mobali moko na mwasi moko bongo 20% na bakotikala batula te kolinga te baninga batula po to ya kindumbe kobanda kokoba banda kodéranger bino likola bamakango malamu oyebaki nazalaka na mosungi na nga tozalaka ne ndako moko malamu tata mokeli apesanga motema na monene mpona kokanga matondo eloko ya ntina lokola olobika tata mokeli asunga lokola kipoligame eza kibotata mokeli tata mokeli akosunga siko eza ndenge eglise na bino eza lolenge ya mokili lolenge etambolelaka principe ya mokili sava oyo eza likambo nini nzambe siki twali midaki azalaki na ye ndoki te nyonso kaka dadi mela akosenga mponga nakoma na ye dadi akosengaki eza nzambe nde moto alobelaki epe koma lusomba nzambe na ngai otiki nga namona mpasi ya boyokwane nazalaki na kondima parceke ezalaki bapriere dada bandeki koloba makambo ya solo soka nde nyonso eza nango ya lokuta nzambe fina ngai bebi nzambe fina nga lelo bebi nakomi na balabala nakomi fazia dadi mpe natiela motema na kasi eto mosusu tovanda kimia dadi mpe abengani nga
kipapesenga conseil na bengana leki nanga keleki nanga za misala mabe lelo soki pa bengani nga zabotikika bwa nini. Oh man, déjà Polamba non. Ah, ma toi kuti. Mambo Polamba ta mambo Polamba ta. Mambo ngozana kombia. So blanc on l'a dit bleu. Ola mi ta so lan ka so de. Eh, mambo ngana to lambe. Ah! Jenini. Bah humain, bah chuma. Bah tika na roi. Là. Eh tiens. Bah chani, bah tika la roi bah lili. Bah chani. Bah chuma là ni bisi bah li bah tika la roi. Ouais roi, pas bien. Na tuko roi bah bondi roi bah bomi roi roi okufa. Voilà maman. Je ne vois plus là. Bien, au loin bah on en est. Bah ni belé. Ça va jouer à la finale sur le long, on va chuma. Ah bon le. Ouais, ça non. Attends bino moko. Ya na biso nzela muke. Bise ba yimo na yeba kiteka ba tia ba jwana. Ba chuma ba shandi bise ba nini. Ba tika la ba bondi ko. Jana na bia yo sala ba bisho mo be wani. La bule, la bo ma she ba ni na bia. Obi ma sha lo mto bo misae. Champion. Marcha na bondo marché ka bani me yo ape mu bo msha yo kwa. Obi ka kina ku na bani. Ah, mone shokote ni mabe na bia. Shokote ma masha. Otika ngala kende. Na bali ke ba ba ya wala ngai. Aje abite ba ba ngai. Ah Jene, Jene mone le rosteli ngai mta bomisi mobali na ngai. Wewe kola ke bwana ngando ke kuna pole nini? Nazo kisango. Okay, kuna pole. Nazo kisango wala wapikia. Olika tokoti na ndabu tomoni bino te sikoyo tozozonga na biso po kasi oyo biso biso ke tokutana ba 17 heures. Allo mwa makelele weli soki okomi kaka ndobeni Mama mupigwa sensa, ndunda pe yango ezali. Regina. Mupigwa sensa ya mashi. Nazela nini nazo comprendre bien. Ya Regina. Ya na ona bitno idaki. Ya Regina. Ya na nga ya Regina. Idaki. Idaki. Uyo. Kosa nini ya? Matosa como tem que se matembele? Yaya, olimbisi lokola toza na wenze bato bazoleka totikaki mutuka liboso tokende ndenge midaki bomema bango na ndako bokende kosokola nde malamu kuna awa bokosokola malamu te oza malamu ko biloko kanga biloko po yaya sala kimia kolia te soka ye bongo pesa ye
Ya papa. Ya palo skishi, skishi. Hey! Original! Originali! Amen! Nankele mama mwana nankele. Ya nankele mama mwana. Nasubi ye mama nasubi. Original nangai. Original nangai. Misalo ifuta katezanga ifuta mwana tena ifuta mwana nangai. Nazulela na butu original ulari wapi mwana? Joko original babuyo mama. Mama misala. Tara misalo poni. Misala mwana poni ifuta akate yaya. Ya yo ke wapi ya? Ngayo kimba ya. Nani sari makampo kwa original. Yaba ya na kimba ya na biyetu. Mwana pekisi. Na lubande nini po uyoka. Moni sorry na yo mwana. Tangu bapara bazodu mabozo beta kara. Ozo mwana koto kesugi. Mama yesu ngai mwana ko mama ngai. Ya ngata ya bajubuju jama kaki. Abajo abajubu ka chomba ya ngai njambe o matamnyinyi. Papa moni ya tayo mama yinya ya. Ya katoso. Tumasimba yo baka na morgue leta yo kwa landila yo. Aigle. Oui, boss. Doyo tambusinga na mutu kasalite boy. Ah, patron, man. Kala la baba. Mai pour les autres bimarate ya mwana na pausa ka bongo ka. Aigle otomboki. Te boss. Mais la rappel diamba te. Te boss, jamais na vie na mela diamba wana te. Ya, to le kana mutu kini. Sokomi. Pine au père pour baksan mon bébé. Balongo na biso l'esprit saint na biso. Okola to bimaki to ye, to kunda ka bango lango, ko kunda za ko zomsil bango matondo par rapport ya grandeur na bango bazali. Donc bino bana banenga bo dekama bo. Oui. Tala skuro. Na tala bo. Midai mo changer. Matondo ningi. Boye imalamu. Merci. Ngo kasi bo vandisi bango po to bongama. On se laisse pas entendre. Bon, parce que zololenga losambo tobimaki tozongi tata mokili abateli biso mpona nini te tozongisa matolo yaya ozwi likolo na oyo ya botata otie likolo ndenge nga na tie boye ozwa likolo otia awa soki nalobi tosambela obeti maboko mbala misato par exemple tosambela 1 2 3 otie liboko na boye ok bongo tozwi lolenga losambo tosambela mboka tulendo mamu vantoto kwa beno tulombanga vantoto nsatuzelo zizelo
Daddy, ni ne lègue pas c'est Regina Lario Kendaki. Nanda kuya frère Matongo, ni ne c'est pas ça. Maman, mon Dieu, maman ya toval. Ya non expliqué. Ya kavanda. Ya kavanda fala. Le lengo fandi singa. Ko yebisa nga ba bêtise te pe ko kosanga ki. Maman pardon fanda. Maman, omoni oza mwasa musai na Nzambe. Tango oyoki likameka kotala ngo pe na misho molimo. Oza mwasi na ngai. Tango nyonso nayebisaka yo likambo bajeka ngo bongo te. Tango ozwi likambo yeba kotala ngo na misho molimo mama. Oyoki ba message oyo eleki kuna pa ba sœur Regina. Papa, lobaka matoi nanga eza poelele po na yoka yo. Omoni makambo eleki pa sœur Regina. Itanga mouvement etungisi esprit nanga makasi. Donc nazaki tenté na niveau moko ya kosala ba aventure te. Tant nayebisa yo ke nazali passe à Jésus naza prophète wa kangi monde mobimba. Ama. Donc nazaki étonné na yebaki te nini ezokomela ngai. Na ye wana c'est Regina apenga kiti. Mais que nazaki na programme na ye pour na faire les délivrances parce que nazaki na programme ya délivrance ya promoteur Ignace Mamboul Makodia. Na collège Sainte-Marie na nino na dépôt makala. Donc na yebiti na kumi wana po c'est Regina azwima yaki ne sokola. Taki nazaki na délivrance na sala na ye na meki kozela ye esprit ya Nzambe eyoko kota kati na ngai. Ti esprit ya Nzambe bandi ko travailler bina lande na kikozo. Nzambe tango akoti kati na nga dina landi c'est Regina na kati kikozo. Maman, gloire à Dieu parce qu'il na bandi délivrance. Na bandi délivrance na kati kikozo na bandi délivrance na kati kikozo siko eloko ya ko mbrier esprit na ngai donc milimo wana nazo bengana esuka ki wana te ikekota tipa mbali na ye mba mona yo mona ndeko matungula ye na douche asimli ngai de na comprendre ki te nazo ta tante l'esprit eye pona bengana milimo wana mais na comprendre te nazalaki ya kokangama na meki ko bunda bisika wana na milimo na mona ki na obunda na frère Matongolo te na mona ki na obunda na milimo za ikati na ye maman ya pas ceza atikinga ni na sukiloti na single donc ameminga ti libanda embriye esprit nanga makas na bi Zambe o ngote ya ngani azulinga na nzete tongo kezwa nzete ndi na mona ki espace etirali ya bokima maman na kimi na bimi libanda na kiloti ya mokie donc na bimi libanda na kiloti ya mokie na single reste maintenant na bimi libanda na tayi bona sa musai na Nzambe na ko kebweti na ko ya bwenda ku na sukiloti te ndi wana isuke bongo te na kutani na papa Senga le silencieux na mulonga ne mama biyela nde bazwinga bameminga na ndaku bakutinga kuna nde bazwi bilamba bapesi ngai na soni na miso mwana bango tata nkusu esenga soni moto na lokuta ndoki satana my God Jesus oh Seigneur my God na comprendre que l'esprit wana bando landa yo mon Dieu na bandi ko benga na l'esprit oyo na kombo librakate ye rokaye sate le Saint-Esprit Zamba ko sakanga na so benga na esprit oyo azo kutika no benga brakate sate bo wakai sute le Saint-Esprit Zamba tika ngate nazo benga na mikala malamu papa ngapena kei ah bon obengi nga Regina dobolingo beleza solo Didi oya bibi na muloko na nini dona longwe mama Brenda la commissaire Regina Didi qui m'a passé na nini loko na hizo maputa Brenda usama parce que comprenez le nasoma pasteur c'est mena kenda fufamu kena ozana me pa pasteur escroc okinde we fufamu no buya ikita bayimbe ikita bayimbe okinde Brenda usaya ngai Brenda Brenda na boy na obibe na boy okay fufamu indita yaya ndenge na bande koloba na bisiko tozwilaki yo na ba réalité oyo nyonso elegela bino yo na leki na yo nga na yebi te
Mana za mobalo na lingi leki na yo to na lingaki leki na yo. Lokola na lingaki leki na yo na kolinga ye na mobimba na ye nyonso. Ye moko bandeko na ye papa mama pe bongo na bongo. Atali segna kana yo na butu. Ba réalité yo yebi elikaki ngana kosenga yo boyaya komeka kozala lisusu na société. Bosana yango elekaki. Plus grave eza penza volonté na yote nde lingaki osala ba réaction nyonso wana osalaka ya kobengana leki na yo po pasteur ndakosaka yo soki pasteur te ntango mosu olingaki osala makambo wana osalaki te me yebaki bon moi eza mystique lelo ntango mosusu yo ozosala motu mabe me ye motu wana alobi ye ndakosunga yo eteya yo ezongisa yo motu oyeba kotambola na bon moi po mbala ya nsima okutana bakokoso te donc oyo eza ndako na yo ozala kimia kozana limite moko te place na vanda po tango sous semeki te donc naza pe na souple yeba ke mosu kotambola malamu o nyonso wana elekaki tango sous liboso ya malamu ezali kutu koleka réalité o elekelaki yo ndenge ozalelaki donc yango wana nayebi te soki likambo ya koloba to ya kobakisa ezali po tosala makambo mosusu liloba eza nango te indaki ya liboso nilisanga ya na lipadoleki nanga Télémissa. Signor Salazar qui m'a la qui n'a bêté les quelqu'un du solo. Donc je vous ai expliqué, il faut qu'il me fasse la télé qui qu'on va dire qu'il a boire une télé. Il est dans la banne et les bébés qui vous montrent ça qui vous. De la voix que tu m'as tout le monde a bon, yaya, etungisa makanisi na ote ndenge na lobaki ezala kimia loko les afoti na ote kati na oyebi ki ezalaki consentiment na yo te nde esalaki obengana leki na yo midaki ezalaki foti ya pasteur tata mokela kofuta ye baaventure babuzo bao bazosala lolengo bazodétruire Afrique na biso bayebaka biso bayinde toza bana ya tata mokeli lelo te lobi te tata mokeli akofuta bango mikotisa na religion africaine tozongela bokoko na biso tolanda ba principe donc bosana christianisme po yango salio ekomiso na niveau okomi landa religion africaine akati bokoko na biso nde nyonso kozala malamu midaki atokuta na ngoya na nzela kupie mboteti asa camarade mabe tinyoso ekoma boye papesanga bakose ya mabe nyasa na poto landaka dadi Nengo midaki na oliki aza yaya s'excuser à seni bolimi si par rapport ya mabe wa salaki yo na bozanga boyeba longola mona motema na yo komeka kokanisa ngo tata mokolo moko poso ko kanisi ka gezake olimbisi donc ifasango zoe yaya na yo mwana ya mama na yo matondo mingi wana na koliki ya tata mokela zala na biso bon moyeza la malamu pe bongo na bongo tebiki moi se kotambola malamu merci yaya awoza pa na yo ha longo lelo nyamao mais basuki oyo bongo fungola ngo ezalaka penza malamu te awa ingeta fungola suki oyo okangisa ba maboko ba mideli na bino wana bolobaka ba étoile maboko pe bongo na bongo ate midaki ofungola nga na fungola Ane, tema pasi. Nabeli. Ubena ngani? Ikubena nyunga kipa. Tina niveau ya kukufa. Oh, milio. Mama ngoni mame. Ndo wenda mterio. Kindi. Ngai. Yango wana Nabeli na lumbo yawa bino niyo sufanja ubusonjo kangaye. Bino niyo sufanja ubusonjo kangaye. Awena lipangu na ngai. Matanga izate. Na lumbo panza na bino niyo. Muntu na muntu zonga na ndakuna ye. Baboya bani. Na lobi. Magamanya ngiyamdo yangu. Na lobi. Na pangu na ngai matange kuchana. Yakamya bani yamdo yangu.
na luki nganje na kenda ke kulu ke bakangi ya okembang fukimbanga bimiki bakayebo okembanga binki fukimbanga bimiki ya mwana ngamu na banda kufuta mbongo na lubi na yoke matanga awa pinte awa nte soko muntu alali ekusobile ya tamba ya baba jawa yamke ya akubaboy ngwa nyongo kutu ya already vemba na uta kudefa pwana futile ye kaso na zongisite lelo original ya koti mabele eke kyo ya ngati kiko aganya kujamba eke ngakufa akayo mukanyaku kendo zima tambo nyaka ngani leye conséquence ya musobere ya nde saribongo lukula conséquence ya saribongo leta kunda ye mengana zana swate na ukipe matanga wana tena lu bo panjana yibisa mama bo panjana muntu afanda wati mama ya nga ni ejawa ejawa yani kiko ai kiko ke ejawa yemu baba ya ngai yo bongo yo matanga nini yo yakuluka ngome ye phobo luka matanga ngo shina ina riskana itani ngoka ngande tatu kamela msala ale mate ngande pena ko ndo papa kumba yo meko tira ngana lo nitanke papa ya original buye kugangi lawo ngande papa ne matanga awa izate muntu kulala wasate matanga bokanto sana la pulusu nandeni tokelela komi kwa la pulusu na lubi na puani na la pulusu dango bomiye mafu ngana buma ye muntu na yuko boma ye ngana otombo wana chingana amuna na ngoti Só conhece ele tika nzoto boye ngwana abu ya dina tapi spere religieux de koti boye ebala na peza te ya ngana na koti te na ngana yambe kakati ça va mais non c'est la suite na mon mais do na eli pe tini za pa kusanga ni ya papa na bei po na kama est-ce que numéro mweza na ngaka bona mtu za na mtu l'accent mais qui sont dans la bouche Zélène 0 90 23 28 et yango 28 37 ya suka yangwana na benga kasi allo papa isa midaki papa oh isa ngapi midaki papa bon dis mate poane zanga et ça kuna origina oh ya Suzana paso yekas yaye andi mate allo papa papa waneza mambakala te toza abiso mbali te to bengi yo po mibala midaki azolinga asala mamba libala na esko moya ya kuneza te yo ne fo kitaka boye papa zaleki na ngade to bongisi te antina transport ya nango ça va papa midaki allo papa on dit misiko kezanga ça va donc tant sous le lobby déjà to tinde lo bon à transport pour prendre manaka libala ça nakati na chafelo basu normal to koma kama manaka kuna fenda manaka te kosi nakaka
mwana oyo avenini aveni kibala yango tusere bango awo yuki tate bongo bawumeli makasi bongo tata jami na ngai isasa minda mpele nzo kude nendeko nayo mida tata naza na esengo moko namona mida kina ngai mwana kibola isengo yememiti ngai na lipoto oyo tata boya bote mida kabote mida kabote bianga ngate mida kina ngai papa papa good night papa ngeto mida papa mida jamila ngamida mida kina ngai na kudire moyo ngamida ukomi boy mwana na ngai jambi tani ukumu jambe mida kina ngai mwana ye na yibu chaka yelo kujala kaka na kujala kaka isengo iserika na mutema tuyaki kalawa titu zerekawa tuyaki kala midak teke ko to mutu ke sa ko to tike bo sa da pine be da ba bo ko ma to Lord oi masore zawa izala ngai na bobilo tata kene mpandi tata kene mpandi na solo na mubali na yo ya sika mubali ndeko na yo ya sika muto su pesi lukumu na famina nga njambe bokilo ngana ye po ana tu solo la masoro itari mwana midaki itwari mwana oyu zo mwana oyu na dingaki makati aja mwana ntuka oyu mama na ye tika mama ye nengwa mbwengi kibola yende atika mwana oyu yangu wana na digaka mutute anyo kula mwana oyu njambe nde mutu senga ka izara boy matondo mingi vraiment na tsepeli makaji yangu na zana potu tu sola kusenga oyu kusenga ngala yo matondo papa na olikia ngai naza jeune moko telo kola ba jeune garçon nyonso boyoka na Kishasa par rapport ya bizaleli to ba comportement biso ba jeune to komona ngo ngana za vutuka donc na yebi bozali ya mokili pe na yebi lolenge mokili tambolaka yango esala ditango to kutana kinaye yambo to ko féliciter yo tata kolokola mama zonga molimo ne pe manakimia par rapport à l'éducation par rapport à l'éducation bo pesa ki nengwa midaki muma nango penze zo monana lolenge ya izaleli wana félicitations papa lolengo boko laki tina masolo penze zalaki na lingaki mwana na bino to pe mwana na yo to ko vanda neka bongo na kibonta bati na zuye ka yaka vanda mbala moko tokola bisika bande ko vanda moko ko so zalaki ndesengaki ayanano kata ko ya lokola naza muto nazo raisonner esengaki to vanda kaka bongo te to continuer bongo te papa ya to sola to yeba na ekolo na bino coutume na bino elegelaka lolenge nini po to sangisa kaka mbala moko prédote na dot po na koma kimia par rapport ya engagement naza nango na religion pe bongo na musala ezobala na penza te nazalaka nga moko en plus mwasi ya esangisi to nengwa esangisi ayaka ka bongo yaka to vanda na ndako ekopesa te donc raison solo eza vraiment malamu te solo aza na banoko na ye mama na ye akenda yende atikala na banoko na ye na kubenga noko na ye de la seki yaza noko libosu nga nasalaka likambo nakokuzala ngai moko te famille na ngai mpe ezali libota na ngai bandeko na ngai bazali batata mwasi na ye mpe bazali biso tozalaka na biso teki lokula bafamille misusu ke mibeko ya makasi te ipa na biso bakongo bokilo nyonso tokutia na papier na bandeko na ye tokutia na papier mpona makambo eleka malamu matondo papa oumisa te mpona makambo farti mpo mobali nanga aza boye aada apenza ya kobonga ngai na lilalata veste bankos iloko na kobeta eti papa kasi wana ntango olingo okende ndenge midaki bongo ozwa enveloppe wana eza likolo ya valise mpona
lolenga soki kaka banoko akobimaka boye te ntango akebeta lisolo ya libala ata elembo ndenge ezalaka na bokoko ekosala malamu matondo mingi papa wana na koliki ya biso tozobima nano mwa mokie bokilo ngeka matondo mingi wende kambot matondo muludia fetu vuto kuna bakongo kuna central na kuyibisa famille bande kuna ye matondo bino pe lusala muyengi matondo Africain, 100 ans, africain, insecte, africain. Moto kangayo, akoyane ko fongola yo te. Moto kosayo, akoyane ko loba bosolo te. Moto ko isayo, akoyane ko tombola yo te. Moto kabola biso, akoyane ko sangisa biso te. Esengi tozo ba décision, tolongola nanu confusion, tokolisa nanu ba vision, ebote la biso vibration. Totele mapoto tele Miss Africa. Totele mapoto tele melabane. Totele mapoto tele melabango. Totele mapoto tele Miss Drapeau ya liberté. Siècle eze à liberté. Ata bango balingite, misomba mana liberté. Siècle eze à biso. To sangana na biso. To sangana, to simbana, to yokana na biso. Tango ya reina mindele na mokili esili.